Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon début de la semaine, la nyonso bazili bakwa kolanda magazine ya KNB News à moko lelo nazali toujours na esengo pour nakukuta na bino na ba information oyo ya République démocratique du Congo, surtout mingi oyo ezali koleka awa na ville ya Kinshasa. Nazalaka na esengo tangu nakuta na kanabilo pona ebike bozali ebele oyo bolinga magazine ya KNB News pour nakopesa kabino ba information. Mbote na bino partout na monde entier sika bozili baku ya kolanda édition ya mokolo na lelo. Week-end oyo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki bongo na terrain pour la kotala ba site oyo 9e G ya francophonie et ko Salema, toujours avec un partenaire idéologie pour yemoko azali wana azali ko coordonner nyonso. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na quelques jours ya lancement officiel ya 9e G ya francophonie oyo et ko Salema awa na République démocratique du Congo ko banda le 28 juillet kino le 6 août awa na ville ya Kinshasa tata mokonzi ekolo ezali na 4e fois à visiter ba site oyo et kozala brité na ba cérémonie oyo ya 9e G ya francophonie abandaki bongo na stade des martyrs esika nini atalaki ba infrastructure sportive salle ya gymnastique, terrain ya basket, pe terrain annexe ya football na piste ya baskletisme esika nini ezali déjà prêt pona koyamba ba athlète oyo na ba activité ya 9e G ya francophonie awa na ville ya Kinshasa. Kolongo na yona inde kino na Tata Raphaël esika nini a visité ki salle accréditation, restaurant, salle gymnastique oyo et koki kozwa 2500 personnes ya tennis ya table. Pe atalaki lisusu salle ya judo pe ya chute libre oyo ezali déjà na 95% et sengeli esila déjà kalate po ba activité ezali kobanda tata mokonzi ekolo asepelaki na yango makasi ye moko kutu amekaki na ye terrain oyo ya basket kasi atalaki pe ba doctoire na ba salle mususu ndenge nini ezali prêt pona koyamba activité oyo ya 9e G ya francophonie avec impact na idéologie et sengeli koyeba ete ouverture ya 9e G ya francophonie et kozala agrémenté et pa ya Jésus de Nuance Ferregola ne akobeta kuna na stade des martyrs avec un partenaire idéologie ba mourir à bonne musique nyonso tu Afrique ba kozala wana pona ko déguster rumba congolaise et pa ya Ferregola Jésus de Nuance kasi clôture na yango et ko Salema le 6 août kuna na esplanade ya palais du peuple et pa wapi Fali Ipupa aigle ya musique congolaise a kobeta avec un partenaire idéologie nde abengi ba amoureux nyonso tu ya bonne musique boya koyoka musique ya kitoko et pa ya Fali Ipupa azali ambassadeur ya musique congolaise. Kasi tata mokonzi ekolo azalaki accompagné na ministre ya culture PA na premier ministre pe président ya comité national ya 9e G ya francophonie. Kaka na tina ya 9e G ya francophonie président ya comité national ya francophonie Isidore alobeli na tina ya jour ya ouverture entrée zali gratuit kasi et sengeli ozala na mwa bracelet moko oyo kozala distribuer kalate po na accès ezala facile et pas inayo. Tolanda ba détail na reportage oyo. Aujourd'hui à 5 jours, nos préparatifs sont complètement terminés. Maintenant, nous sommes à l'étape d'accueillir les athlètes. Na quelques jours, il y a lancement, il y a francophonie. Oyo et kofongama na stade des martyrs mokolo le 28 juillet 2023 kuna esika nini batu nyonso tope ba athlètes nyonso ya plus de 400 pays oyo bazali awa na République démocratique du Congo pona ko participer na 9e G ya francophonie kasi président ya comité national
ya G ya francophonie Isidore Kwadja alobaki boye accès ezali ya ofele kasi esengeli ozala na yo na bracelet oyo ekopesa yo accès ya kokota avec un partenaire idéologie pe ozala calme mpona koyeba effectif ya bato oyo bakokota na kati ya Stade des Martyrs to pe bakobanda koassiste na baactivité oyo ekosalema na 9e G ya francophonie awa na ville ya Kinshasa. Aujourd'hui, à 5 jours, nos préparatifs sont complètement terminés. Maintenant, nous sommes à l'étape d'accueillir les athlètes. Aujourd'hui, je serai à l'aéroport pour accueillir les athlètes. Ils arrivent demain, après-demain, et la fête commence déjà. Plusieurs pays sont déjà arrivés. Je peux compter aujourd'hui une quinzaine de pays qui sont déjà arrivés ici, parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu plus tôt pour s'entraîner sur place, comme les équipes notamment des pays africains qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazza, du Congo-Kinshasa également, qui sont allés déjà, qui sont à l'université et qui sont en préparation en ce moment-ci. Et nous sommes maintenant à l'étape d'accueillir les différents athlètes qui arrivent. La fête a déjà commencé, comme vous le savez, la ville bouillonne. Tout le monde attend impatiemment cette cérémonie d'ouverture qui sera symbolique, qui va marquer l'histoire de la francophonie. Nous attendons cette cérémonie d'ouverture à bras ouverts. Comment est-ce que le public va accéder au stade? Est-ce que c'est gratuit ou bien les gens doivent payer des tickets? La cérémonie sera gratuite. Toutefois, pour y accéder, il faut avoir un bracelet. Nous allons vous indiquer les points de chute où vous devez aller vous procurer ces bracelets, parce que pour accéder à l'intérieur, vous devez avoir un bracelet. Même si c'est gratuit, nous devons savoir combien de personnes qui rentrent, quelle est la catégorie de personnes qui rentrent. C'est ainsi que nous allons procéder par la distribution des billets symboliques avec des bracelets. Et ce sont les personnes qui portent les bracelets, qui vont porter les bracelets, qui pourront accéder au Stade des Martyrs pour assister en direct à cette cérémonie d'ouverture. Bino ba Congolais oyo bazalaka matoi mangongi bolinga koseme mbutu lokola okika kezali ya ofele yo wano bandi inde tikuna pona koseme des autres, tandis que déjà bayebisi bino ete esengeli kozala na bracelet po epesa yo accès facile yo kokoma na porte obandi kosala des autres obandi koloba biloba yebelaka déjà po biso déjà toyebisi bino parce que Kinshasa eleki partout. Oui. Ba garde républicaine bazalaki na mobange na marche moko ya kotala performance na bango kobanda motel fikin kino na camp church elekaki ndenge nini ba détail ba pesi biso na reportage oyo. Ba garde républicaine ya République démocratique du Congo bazalaki mokolo ya samedi mobange na marche oyo ba bengi yango marche ya endurance oyo ebandaki na motel fikin bazwi nzela ya boulevard Lumumba bakoti avenue Sendwe babimi triomphal bango wana 24 novembre bazwi boulevard du 30 juin nzela babimi avenue Munjiba inde kino aseke bakomi na camp colonel church esika nini parade monene esalemaki epai ya général major Ephraim Kabi esika anini apesaki moral moko ya malonga epai ya bagarde républicaine oyo esengeli koyeba ete bazali kaka te na mission ya kobatela président de la république kasi bazali pe pona ko apporter appui na bango epai ya FRDC na kaya bitumba neti na este kuna ezali kotungisa République démocratique du Congo bango pe bazali na devoir ya kokende ko apporter appui na bango epai ya ba FRDC pona kosilisa bitumba oyo ezali korenye awa na este République démocratique du Congo bazali pe na mission ya ko appuyer la police na tina ya kobatela population nyonso tu na biloko na bango kasi mingi musala na bango nde ezali ya kobatela tata mokonzi ya ekolo po wana ezali mission na bango oyo bazwi la formation pe musala ya unité oyo ezali pona kobatela président de la République. Martin Fayulu Madidi a proclamé journée ya samedi 29 juillet 2023
marche moko ekosalema pe meeting oyo akoblobela na tina makambo oyo etali fichier électoral awa na République démocratique du Congo. Kasi biso awa na KNB totuni na population, est-ce que ezali normal pendant que ba fête ya francophonie ezali kosalema kuna pe ba marche na meeting eke na kosalema? Population balobaki boye na caméra ya Christian Malonga na micro ya Jetou Kibala. Totika babilo musu akimutema mabe. Ngoni babilo mususu tango ye na mboka c'est la toute première fois. Surtout la makambo eza politique boti ngono à part. Po bato bazoya to bato bakozala. Na to mona bango te. Ba ko participer pe ba ye na mboka na biso la mususu c'est la toute première fois na bato mususu no ba ya Congo te. Donc ba ye na jeu oyo no esalima te banda Congo ebotama. Banda Congo so ekoma na mbula nini. Banda indépendance style elo. Donc eloko eza pona ko sala mesalemi to pe sa chance. Donc moment où ezali moment il y a cela où il aligné à la tête parce que bapaya bazoya. Donc il faut qu'on évite ça. Donc conseil na ko pesa ye attaque mosali ya nzambe prophète que aluka kimia de asla loko aligné à ça après francophonie. Donc aza mokolo ye moko de asla conseil na o adosala. Parce que ça le col na ndako bitumba ezali entre papa na maman bapaya baye. Donc directement faut ça nini faut essayer là. Bureau technique ya seni epesi explication ndenge nini maponomi ekosalema awa na décembre. Na cadre ya préparer ba élection oyo ekosalema awa na décembre ya 2023, président ya seni Denis Kadima a dirigaki réunion moko na ba membre nyonso ya bureau na ya seni mokolo ya vendredi 21 juillet 2023 pona kosala point na tina opération oyo ezalaki ya ko réceptionner ba candidature ya ba député national. Kasi esuka kibongo te na occasion yango nde équipe technique ya seni ba présentaki ba dispositif électronique oyo esengeli na batu mokolo kokota na bureau ndenge nini ya komona bulletin pe ndenge nini esengeli ya voter candidat na ye oyo ayelaki. Kasi pona kosukisa ba membre nyonso tu ya bureau ba validaki logiciel oyo pe qualité ya ba matériel oyo ezali acquisitionné pona kosala musala awa na République démocratique du Congo. Beltesco azali ko konse ko servir population na ye na ba produit na ye kitoko ninga kezalaka pona ko contribuer na santé ya ba congolais. Papa mama lelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population. Beltesco aye libino kwa ker oyo Africa Joyce ezali pon na santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa ker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwa ker oyo Africa Joyce ezali po pesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili pesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesa oyo bolesaka bana na bino botala kwa ker oyo Africa Joyce. Beltesco apesi bino poye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa chose flocon d'avoine. Africa chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman abenga yango communément quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na ba potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombi yo chayer, en tout cas aux ala de cité. Biso Beltesco to ka pa ina bino, ko tali sabino ke basaka mbongo pona ko gagner. Pona ko lamba potopoto kitoko esengo sala ka potopoto oyo abengi Africa chose ya Beltesco ezali original, ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwa ker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango pona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te kwa ker oyo esengeli komela
ezali Africa Choice ya Belkesco. Yebela déjà pour la santé malili eleki makasi. Mwana mama kimambangu sombaka déjà pour na libota na yo balia kitoko. Biso awa na KNB tolinga kosela bino ba analyse to pe ba étude ya makambo oyo ezali koleka na mokili surtout mingi na ville ya Kinshasa. Lelo to tunaki na population importance ya fruit oyo babengi lilala ezalaka nini na nzoto ya mutu. Kolanda reportage ya Christian Malonga. Lilala ezali mbuma moko oyo eliamaka mingi kasi ebele ya bato bayebaka motuya na yango te. Lilala ezali mbuma moko kolanda sukali na yango kasi na kati kuna ezali na ba vitamine C oyo ezali ko renforcer nzoto na biso etelemela babokono ebele. Talaka na elanga oyo bato ebele babelabelaka nzokande nzambe atela biso lilala olia yango ekopesa yo nzoto makasi. Totunaki yango na bae oyo batekaka lilala balobaki boye. Lilala ndenge eza bongo ezo sala malamu surtout na elanga boye eza bien makasi mpona kolia yango il faut kolia yango po tosala malamu na nzoto ezosunga makambo ebele surtout na kosu ndenge eza boye na elanga toza yango sozolia donc ezosala bien na nzoto makasi. Lilala eza malamu fo mutu nyonso alia lilala. Eza bien, eza fruit. Eza dans l'hôpital, bazotinda biso fotolia fruit. Na malala, na jus, malamu na lia lilala ke jus. Jus eza malade, mais nini lilala eza naturel. Eza bien, faut kolia kosombela bana, baliaba. Kosomba jus te somba malala. Malala nde eza bien. Lilala ezali mbuma moko malamu pona santé na biso ekopesa vitamine C surtout na elanga oyo miyoyo rim ekotungisa batu lia lilala ndeko ekosunga yo. Kinshasa eleki partout. Oui. Ba habitant ya Mikonga de bazali kolela mai ezali pasi ba vivre kana mai ya forage. Kasi mai yango pepo ebima esengeli courant ezala so courant ezate pasi pe mawa bazali bongo na caméra ya Agape Kajama na micro ya Jetu Kibala. Système oyo ya ba mai ya forage awa na commune ya Nsele na quartier Mikonga ekomona yango nini ba pompi oyo bozali komona boye ebimisaka mai te ezali na yango échantillon ya pamba awa basalelaka kaka mai ya forage kasi mai ya forage yango soki courant ezali te mai pe ekobima na yango te yango wana ezopesa bango pasi pona courant eyaka na yango lisusu te mai pe ya forage moye ebima ezali te pe lisusu mai yango batekaka yango bido moko ya 25 litres ezali nde na 200 francs bino moko boyoka bango moko ndenge baleli tozalaka na pasi ya mai mpona nini awa forage so courant eza te moye pe mai wana ebima eza te problème eza nini so bango batokisaka mai wana baza na mbongo ya carburant te moye pe biso tonyika bilamba na basani eza te moye tosokola nzoto eza te mais oyo akosalela biso mai ye nde tomoni ye aza nzambe mpo ya liboso malamu ozanga kolia me osokola mai omela mai pasi ya kokita na se wana bato nyonso baza na makasi ya kokita te bato ya age ne bito tokita kuna na bilamba na mai na mutu lokola bato ya mboka toye na mai na biso me ba mama oyo ya mikolo est-ce que nani aza na volonté ya komemela mama mokolo mai ya tikile na ndako 3 tours ou bien 4 tours azate so mai ezate okolamba te so mai ezate okolia te mais nzambe asunga muto ya pesi ide oyo alobaka na volonté ya nzambe mais ya bo muto akoki kosala poto voter soit abima nani mais mai tokozwa te courant pe tokozwa te mai tozana oyo ya ba forage po tomela yango pe epesa biso pasi mungu eleki lokola eza na mungu biso tokoka yango te so basaleli biso mai toyebi te mutu asali mai aleki mutu apesi elamba ba forage yango pompe eza bidon ya 25 litres eza na 200 francs
eza na 200 francs. On siko mutu musuza ko fanda na azangi ata 200 francs wana ko somba ta bidon moko amati. Ngoba ko kita kuna muchori ama tangomba wana eza vraiment lokola ngai akitaka nango te pema. Tozozela kawo ya forage na bango ya 200 wana totoki ya 200 toke ko luka bidon na biso ya 1000 francs to sombi. Tozosenga na bakonzi bazwa bonne volonté batiela biso ba pompe ya mai. Soki ba pompe ya mai ekoti awa ebele biso pe toza na se kuna toko benda. Tobendi na biso toza na mai ya bien ya komela. Bakonzi ya régie des eaux, population ya commune ya Nsele na quartier Mikonga de baleli makasi batiela bango pompi awa et permettre bango batoka mai malamu. Pona l'eau c'est la vie. Kinshasa et l'équipe partout. Oui. TikTok ya mokona lelo ingénieur Agapeka Jama a pesi biso yango. Excusez, na nenga mabete. Omoni komona ba parents na ye. Yango tende sa assurance. Po ye moko amona ba parents 9 mois après. Tango abotami da moni bango. Ozo mon net ajo komina on soto bito zongo lokwa ba étude. Eza lokwa 6e des humanités, année terminale. Yo fo lukaka mobile wa robalo mbala moko. Yo za suna tina luka mobile ba qualité te. Jérémy. Oh age c'est pour ça ni. Oh. Ba 32 ans na moni la ko. Bopil pardon. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda édition ya KNB nous amokona lelo nazalaki na sengo kokuta na bino na mokolo na lelo. La ila bino to mona ni bongo mikolo oyo zali koya. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.